Losako pelongonya mandeko banso bozuli bakwa kolanda page magazine etumba otuju alaka présenté par mon asuka diaspora Serge Bolo tikana pesa losako na partenaire lokola papa Engami donc fu mungelezo mama Kadifa tungelezo LDP service ya bon partenaire ya magazine etumba. Toketi na quartier 8 na commune ya Njile na avenue Tamwisa population ezali kolela po na suite ya kozanga kosala enseignement et provoquer baraven na avenue Tamwisa na quartier 8 na commune ya Njile na sengi na régie papa Bicher Bolinga lokala li mapo passage pesa matoke bandeko babolingo ato na quartier 8 na commune ya Njile ota lolenge o esalami boza dégâts ko sangana te bandeko o bozo mona yali te mobulu te yali érosion o ezali ko provoquer na quartier 8 na commune ya Njile ti avenue Tamwisa wande ali suite ya kozanga kosala sentiment nde moni ko na niveau oyo yango babelaki na micro ya Njile tumapo autorité municipale yemoko o yali ko kama commune ya Njile amonenge population yali ko plaider bokanisi esili tema bozo mona oyo yali piscine na beteza te mais ali mai oyo yali ko provoquer ba dégâts na avenue Tamwisa na quartier na commune ya Njili nde mai oyo uti partout par-ci par-là nde ekitaka awa na caniveau oyo caniveau yali bouché ça veut dire 6 mois ya komona makambo na commune ya Njili yango moni avenue Tamwisa bakweli libabe na bango osakana te ba mai utaka pa ba ndeni pa ba furutika pa azwatika nde ekotaka na avenue Tamwisa nde ali ko provoquer ba érosion bozo mona oyo yango ne population ezali kolela pona komona biloko ona quartier na bango quartier 8 apena kiadi kibeni apena kifuruki bola apena to ebite fofo na badebana diaba mbula makasi banda ko nyoso kineni nde kolanga za na raison mo komso na mbula beti grambula tous les palais tout la mousse kenango awa so sali mangu te kifuruki banda ko kenango osakana te yango bazobela belela ministre bo kita po sala bango intervention sinon te Tamwisa ikali gibeni Tamwisa wele Tamwisa kenango bientôt là bo mona makama Tamwisa peut-être mukeka Tamwisa tiolo kadevere ikenango awa mama abetu lo kanalu yumanaye ya kobelela ne lokito na Njile to mama olobi nini mbote papa komona ngai langwa Hélène mama Hélène nini mai ewutaka na likolo kuna lokola fulu wana bakanga nzela wana eza koleka mai siko mai lekaka lisusu te tango mai ye tali bisiko keneza te koti na balabala na biso tango ye na force wana na ngai kutu bamele na linga na kufa otango na telemi na pemi na lopango mai wana linge mema ngai me mama moko azalaki wana bendi ngai ale na sauver siko lopango nyonso ekei tekaleka ndako wana kuna ndako mwana oya ngai moko mutu moko akafutelaka wana na kobongisa ndenge nini na za veuve mbala kufa kala atikilanga lupangu ezalaki bien siko nyose zobuka na buka na siko na kokende wapi bakonzi botalanga likambo oyo naza na mobali te bana naza na bana kamibale baza musika bapesaki nga mwa aide mais wapi nasali ebukani nasali oyo mbala misato oyo tozotonga ninga siko mwana tonga liso ezate pona tanga soda mbongo te siko na kokende wapi botala ba photo ba image ndenge nga na komi na lupangu ndenge komi lupangu ekomi mabe libulo munene koti linga na lupangu siko na kokende wapi ya mwana bazwaki mwandama matiti bachaki ko eviter mai mais mai ezo continue kaka papa otala nga likambo bakonzi bino kipaka so biso ba veuve te poda nini biso ba mama na bino to boti bino bozoko ya ko remplacer bo salisa biso ba mama to ko mibange bongo na kimubange bona ko mitala suka pembe nazoko kana ngai lisusu te nakokende wapi na minute oyo nzambe azobatela nga nanu bongo siko oyo nakovanda wapi. Oui, maman déclaré à Govanda batama botala ka o parce que ka o pena mawa mama mama leli kali beni bena amaka quartier 8 mawa tro ndeko orobini pona quartier 8 neza awa tona kamo kwawa ba mire zobukana bandaka zobukana talandako lopanga zaki munene o nyonso oyo eza lopango soki mbule beti ezobuka ba mire ezalaki amoni awa yaki mire ezali mire pene ya makasi me mbula deke fulo bachakuna bata push bazobwaka matiti bakanga carniveau bakanga kanela mai ni mai ezokotelaka biso awa ezobuka ba mire ezobuka ba beto tala pompe bukani donc mbula matari bakonza mboka gouvernement botela biso likambo tokende wapi talo pa on tikali ndambo etikali bakonzi pasala plus vite basura biso
pour que babongisa place oyo po biso to na kimia biso to pesa ba pouvoir wana to votera bango to mona bourgmestre mongota kala chef ya quartier to mona ayakawa to sangana to ne pas bourgmestre to kepe bo ni solution donc yango moni to pesi mbela yango yo boyo ka biso mawa bakonzi bo pesi le terrain bo tala bino moko pour que boko ko soutenir biso na makambo biso mo to kokite to remarquer na commune ya Njili ba veni mingi comme nango ba poubelle publique ya botala avenue Yanda oyo kenda sango na quartier 13 ya botala olenge ezali epesi pasi na mitema komona avenue comme loko fulu azikida papa bisha na résine ni ata lokala lui mo passage à démarrer et mona na toke bandeko babolingo ato na quartier 13 référence mokilo mwinda makazu me azali avenue Yanda bozomona wana avenue oyo ata kombo esala makate sanisema zéro fiasco na fiasco kifuru kimbimbi botala makambo ezala quartier awa na quartier 13 na avenue Yanda basalaka na bango sentiment te sala osala makate chef de rue afaza animba alala afinika nedra kote kwa tomona mwa mwasi mwa telemi aliko panza fu lokola mbongo botala avenue Yanda opena avenue ya ba grand prêtre ba prêtre bele me apena kombo kinia kifuruki bola apena fiasco na fiasco malala kidiaba salongo esala makate avenue oyo ba prêtre bele ya kosangana te me apena kifuruki bola ngaye apeso ngai nozama lo bangolo bapo apena soni komona maboye avenue ya ba prêtre metala avenue oyo apena kombo isala makate kaka boye sentiment zéro chef de rue tout la musa za la soutenir l'avenir yango to baki turo to kokota partout pena kotia makolo ya komonisa molanga pembe na quartier nyonso soki ba salongo isala makate ba fiasco na commune ya Njili to yebite kote kuna to sala boye bakanga basaki logo na basaki ya loso to yebite nini avenir ebeba kobeba po kote ku sentiment ezate chef de quartier tout la muisi alala le pongi tala aloka basaka loso mais basaki kanga bazelo to yebite pona nini botala avenue oyo sentiment esala makutu te to yebite to banini avenue Yanda oyo kenda sango avenue oyo yebana ya ba prêtre to yebite yango to lobi na comité njiloise botala lolenge quartier koma avenue na bino mawatro bo sangana bo bonsa avenue oyo to nika chef de quartier mawa iferi mawana ngongoro bageta inti boye pena komona quartier boye mawatro yango na bino ba jeune ya quartier pe avenue bo sangana po na kosala sentiment so wanika kote kuna 0-0 fiasco na fiasco apena mawatro po na ngana bino to kabwani eke yo ewo. Merci de nous avoir suivis dans cette édition et un magazine Etumba toujours qui présenté par mon asuka diaspora Serge Bolo tikana pesa ba remerciement na na partenaire na biso o basimbaka magazine Etumba logo la papa et donc fumu ngelezo mama Fatou ngelezo bango ne ba partenaire basimbaka magazine Etumba yemoko LDP service oyo ya kamamaka na yemoko Paris Bingamona Ben Masumbuko Audrey Menga Audrey Mboma bango nde ba minene ya magazine Etumba nalobaka boye Onyx Kiese tikana loba boye maye bale jamais polisaka océan na ba ke magazine Etumba za pona banjilwa maboko pembe za la bien tikana loba merci na yo okaka lunga